moutaye ko proposer papa Wemba ready. Ah d'accord. Que petit nanga pe ayembaka. OK. Wana ye azajana. Ye aza fondateur. Kofi aza fondateur à Viva la musique. Batu baye barate que Kofi aza cofondateur à Viva la musique. Mais sikoyo kana Jesus. Kana mumia la nanga tina Bukavu. Papa Wemba pe kuna. Papa Wemba kuta azika kana voyage wana. Voyage en on izik sera papa Wemba likolo. Oh. Ya Bukavu. Pour moi la nanga kuna a payer hôtel, il y a luxe donc Viva la musique ba la payer na Kikuku. Sikonga la na grand hôtel à Bukavu. Vieux beaucoup la fâché, il y a normalité. En fait, yo se na comprend bien oyiba papa et maman. L'orchestre on a 100 œuvres na yo. 100 œuvres nanga. Ozo ba œuvre ba. Na ozo ba œuvre ba touté. Na ba œuvre ba tunezo zoyo. Voilà. Donc c'est pour dire que na kuti ba œuvre ba tu. Na œuvre ba œuvre nanga té. Mais comment créer ba œuvre na opet? Mais on crée faut ba succès ya lisusu après on crée ba œuvre. Nenge via lo ba nanga na ipse mo confusion ngabi ah Kofi azo sala clan na lobi. Est-ce qu'il y a za kana clan? Oh. Pona ye Kofi aza na clan te clan eza ne Viva la musique. Na biso tuna ba Kofi toza na kata clan na ye. Lui chanda mwana yo. Banzembu wana yanga. Pardon? Banzembu nyusu ya yemba. Nga mutu na kompoza. Enda koli wazo regretter mambo sala ye. Te. Dozako koma wana pe banzembu ya yo. Nazo koma tout. Yo kanzi penda mwana muke à 5 ans ako koma nzembu. Mitango yemba okolo ba penta ke papo to chaka wana ye. Non. Na ko changa naza auteur compositeur, il y a zali interprète. Faux. Yango eza na kati ba projet nanga après obenga nga suni. Mais pour il faut que zo nzembo ya chanda. Nzembu nanga ya ye neni. Mwana na yo nzembo to yebi ya ye. Vous comprenez? Donc tout sur l'artistique matin. Mais nzembo lokola bon, pas de problème. Après la vente de la maison, ton impression, c'est une bonne idée ou quelque part tu t'es dit fallait pas? Vente ya ma BT, mais ça la ma cambo on va tegele le pango. Toi on a après comment na ya ministre mo boye soki ya nani. Tu vois, c'est ça le problème à Congo. Tout le monde a porte ouverte, journée à Boye, d'accord. Là, venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure, hydrocore valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Ok na mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Il est de retour à Kinshasa après un bon moment d'absence. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'il est devenu, par où est-il passé? C'est comme vous le remarquez, l'artiste musicien sera avec nous. J'étais les noms parce que j'aimerais bien que vous puissiez découvrir à travers ces images, parce qu'il est là en train d'arriver. Ça, c'est l'arrivée au studio, à Biwan. Voilà, on va attendre le temps qu'il entre. Ça fait un bon moment qu'il a été absent dans nos médias. Aujourd'hui, il s'est décidé de pouvoir nous rejoindre.
C'est comme vous le remarquez dans les images. Une belle voiture, j'aime bien. Ces derniers temps, cela veut dire que tous les invités de B1 Music, nous avons l'occasion de les avoir pendant qu'ils arrivent. On va attendre. Il est presque arrivé. Voilà. Avec cet artiste musicien que vous découvrez déjà en images, on va parler de l'actualité, mais aussi, il s'est décidé de pouvoir ouvrir son cœur, parler à cœur ouvert dans cette émission B1 Music, parce que pour lui, il dit que la musique a été un peu négligée et que tout le monde passe sur nos plateaux. La vérité devient un peu têtue et qu'aujourd'hui, il va devoir nous parler de Viva, il va devoir nous parler de son évolution, il va devoir nous parler de sa carrière musicale. On va parler de la musique congolaise en général et avec lui, nous aurons aussi à parler de cette grande surprise que nous attendions avec le ministère de la Culture, bien sûr. Voilà, là, il s'avance déjà et il est déjà dans nos murs. Moi, je vais me lever pour l'accueillir. Voilà, ça me fait du bien quand on a le respect de l'air comme ça. Ah, Maraya Maraya. Mon frère. Mon frère. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est gentil. Après des années. Merci beaucoup. Hein? Après des années, waouh, enfin. Tout ça, Moussala Ezaka, tout ça, Moussala, ça, ça, pe Libanda Mboka, Pona Mboka. Mais Baloba, mais les gens pour la sortie qui se passe trop. Les Kambouté, viennent à Bosi dans le bas, ils ont jamouké. Ah bon? Il y a bien jamouké. Donc, moi, tout le saga limite tout, maman m'a solé bandi. Nga exactement la liboso na wumena boya. Na wumena déjà une fois, batu balobana vivre la musique amende nini. Yoso ke poto zonga te zonga l'air na zonga ka. Ma solé simaka. Tito sagi ba barumbara ba ndwekele to sagi ba bébé chanda to sagi ma mbele donc so na ye na ya loka bien aussi simaka. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau et merci de répondre à cette invitation. Merci. Je mérite quand même que, avant de commencer, un message, la bande de réunion sur Barota Labisso, peut-être venant de toi, après les lopes de la fête de mère. Si, un message. Ben, message, ma mère est décédée il y a un mois. Okay. Ben, j'ai toujours ce regret. Je suis triste encore de savoir qu'elle est partie. Mais de l'autre côté, on a déjà l'âge de vivre et puis on sait qu'un jour, nous tous, nous allons partir de l'autre côté, comme disait Papa Wemba, qu'on vient de célébrer ces 6 ans. On va en parler tout à l'heure. Tout ça, voilà. Donc, ma maman, pour le lot, c'est grâce à Linda la Suissesse. Moi, si nanga tozana ele to botine bana misato. Oyo asalaka na be fort nyonso ya moi si po ete nazala susu ndenge nazalelo sinote peut-être ndina sina kufaki yo papier bien kitoko. Oui bita on a comment na matadi kibala donc to comme ça la taxi bis talaka moi si akomi receveur ke matadi kibala. Mais nzamba sali grâce au to kumisa nzambe lelo yo nazongi na poto. On appelle ça ba maman toujours ba merci ba bota rabiso ba sukola rabiso ba kolisa rabiso donc vraiment longonia ba maman. Longonia ba maman et comme je l'ai dit, hein, prête à répondre à toutes nos questions. Bon, écoute, une question mérite une réponse. Hein. Ok. Voilà. Toko mekese itoto zanabisho normal. Yogara papi, bon sani. J'aime pas cette réponse, bon on ça il faut ça quelque chose. Na ozong saka oyo tu nanga na ozong sa. Na longana po eloko ko tokisanga. D'accord. Pour ba questionner tokisaka batu. Non. Lelo pendanga na yo na ozana besoin de yo, observation ba vérité nyonso om soupeto ye baraté. Parce qu'après nous parlons de l'histoire, mais bon, l'histoire est dans la bateau pe ba maîtriser en gros. Une brève présentation, na bandeko peut-être bazota la biso qui se disent ah mais c'est qui lui? Parce qu'il faut dire il y a des générations en génération aujourd'hui et puis Nathan sur l'absence. Une présentation et une brève parcours. Titoko mana Nkolalelo. Je m'appelle Marai Sangwa
Mbayo, naza Kinois, moi na Kishasa, des pères et des mères ne balobaka. Papa nanga aza mutu akatanga, na Congo biso za baemba, maman nanga aza Kasayen, Muluba, biso zali bato Kasai oriental, et puis ngamungu naza mwana kin, na tangi awa na koli awa, mais na fandi nde mingi na Bakongo parce que maman nanga de na mwana muke akota une église ya tata onda ya Bakongo. Alors le na olanda mama ngamungu na ye okoma dirigeant na église wana. Na komi ko yembisa na église na Kikongo, donc na maîtrisa Kikongo na tanga na Bakongo. Tu nzembo ni ogarda tilelo. C'est belé. Na moko. Na oyembela ta 20. Mais quand on a tami balé. Ngana niwe na yelendo. Moi Mombansai, Lusalemi Yeson kwa Nazaleti. Kadiani wena yelendo, yamvu, imbwetete ilezima, vanambulwandi, mamu manza matadididi. Yeson kwa Nazaleti. Wana na tata onda. Wana tata onda. Mais otikala kuna te point. Nazalaga kuna esprit. Ah, l'esprit. L'esprit nazalaga kuna. Ah bon. So pe na ina netika lelo pan ki kulukuta malamona koti nzela wana ki mwisi mbanza nzambi. Donc naza parmi bon. Alors, qu'est-ce qui a fait, comment tu t'es retrouvé de là, tu t'es retrouvé dans la musique au Msoso? Bon, nazara oyemba mingi et puis ndenge baloba ko bikula ba bikuli l'église ba bio oya kozala grand chanteur oyeba na mukili mobimba. OK. Mais c'est quoi à l'époque on a donc toala ina nous sous-développé. Lelo bien sûr on a ba petit ba komo kende ba mikili mais na époque na biso toa ki sous-développé na bi mais mikili on okena onde nini. Na ba moyen nini na comprendre que musique ezaka na ote ya nzambe na ya mokili. Donc musique ezaka moko. À partir de wana nazawo yemba mingi na lupangu baba masa ba yeko solliciter nga to yeko sala orchestre na biso na matete les compliqués par choquer. Avec ba Micha Bron ba tebele to beti na bango les compliqués wana ba yebani pe ba joli mubiala. OK. Ba nani ce soir ba zebele hein. Ba zebele ba Stella Homo. Donc après les to beti na matete na gi déjà l'esprit wana ya le meneur ya ko diriger orchestre. Mais namoni ba massa bazo neti baz lembele ba la. Après vient na ngamunga fana na commune ya Kinshasa eko solliciter nga bi mais na Kinshasa kuna na Kaberili yoto ba musique ebeta kuna donc bazaki na moi ba un peu évoluer que nous à matete. Ndé na kene ngamoka na aventure na banotu na orchestre ni za ka ba singa orchestre moko na au total ezangala. Comment on est? Au total zangala ya Papa Fioti. OK. À partir de là, c'est quoi na epsi bango na zo le orchestre ba go signer na monaka groupe milinga zo le orchestre. Donc orchestre ngo utaye ko panzana. Moko ekei comme nango vengene, musu etikali comme nango au total. Wana neni mambo panzana orchestre. Ouf, wana ba 82. OK. Alors, sikoyo oyo ba kenai kuna. Ba Jolino ga musicien Kazo. OK. Ba onde ba no sala vengene star. Biso to tikali na au total ezangala, mais na okuta ba artiste belé o ba yeba na mboko yo lokola ba Carlito na yebeleke kuna. Nani susu na yeba kuna Debaba. Ba Debaba zo beta na orchestre moko monango Sakana. Ba Carlito ba zo beta na orchestre moko monango Sasifi. Alors, ça suffit à ce que neveu ya Mayuyu mère supérieure au Bayemba, muta créa orchestre wana. Moni. Alors, ce que lenga na côte na au total mba mo succès zona Kinshasa et ningani kabare lioto, musicien mo uti matete donc somo. Allez, comme ba plein. C'est quoi makambo yo ka ba Zakaria ba tige donc l'air e bandaka ya ngwana. Ponga zaki musicien so na telemi na tige na ofinga batu. Oh. Tu regrettes ça aujourd'hui? Oh non, tu te dis, ça fait partie de... Ça fait partie de ma carrière, de ma vie. Naki pendant mon bayuma bani donc na kozala na fandi pendant 5 minutes l'air ba guitariste bazo régler ngazo finga nazo nani finga mingi na
Non, c'est rappelé au finga moi. Bon, excuse-moi mais na susu na ba souvenir mingi te mais na finga ne ya trop. Nani? Ne ba souvenir. Exact. Après d'ailleurs maintenant continuer là. Oui, ça va moi dans la fin. Tant musu ne ya bo mona mutama oya. OK. Après wana papa toujours beta na cabaret li auto succès to ko sala festival moko ezao le kakuna allez batu ya sasifi ba yeko zwanga ba yibinga na auto tali alors ko yiba nga e créer buzz ya baler wana ba yanke ya koto kuna ba fâché ba yeko betanga ba bimisanga ba makila non sikoyo to ke to kangisi bata auto tali to mimi ba na la police bango pe ba yeko kangisanga ba bina yiba guitare na bango le na mouvement na bango donc e créer ki ba yiba ki on peut solo to teka ki yango to yiba ki te me to teka ki yango quand pia kate guitare abatu pia ke leki guitare to trader wana mwana ma leka ngo ka to dame vous comprenez wana to yibika ba série. Et après selon toi qu'est-ce qui a fait maintenant de toi après wana bana yebana ki mingi na cabaret lioto na totalizanga na kuta ba malembe chant tout alors siko na yeko kata carrière nanga na ke na Brazzaville na ke na Brazza po master nanga ba botamaka kuna me ba congolais ba botamaka kuna l'air ba sali retour abandi ko critiquer Congo azo comparer Congo Kinshasa na Congo Brazzaville ana ba discussion to ça na yewana na bilo muso ba no comme intéressant pour na ye ndé jour muso abi na convaincre nga bito ke na biso na Brazza awa na Kinshasa musique au sana ngulo moto le salaire lele na ke na Brazza to komi ba mangondo to komo texte siko ba biloko donc to métier changé to komi ba chayer voilà. Et comme hier mo na 5 heures bola muki bo sombi ba chemise ya ba tongola boaka boye mais ce qu'on a ba repasser té maman ça so ba repasser déjà mon taba na 10 marchandises ce qu'on a na ozela ba si ça repasser ya bango ba sala ba kotisa na ba sachet bo ba sala nga peut toquer au choquer na soir ou be toquer na ville to choquer ou be toquer na. Mais dans tout ça tu n'avais pas honte de te dire nga penda na kin déjà star té wana no ki star na ngesuki na commune à Kinshasa na on a vivre la musique até ouais mais tous les soirs na do ke na fleuve na do tala kin na ebi ba talent na zaki na on a bi un jour tam sunza ma usunganga na kozonga et puis na osala masolo donc na toujours na souci wana alors les rekomba comme kanga biso no ba maltraitance na bi non na bi pe na zonga kate na supporter mais ce qu'on vivre la musique ba sala ki voyage na Brazza. OK l'air vivre ba sala voyage na Brazza wana bazana no ba onyoso. Là il y avait qui et qui? On a ya Janana, Bipoli, Espérant Espérant qui encore donc vive à peine à Kala quoi. Donc Janana Espérant Fafa Demo Lokai nani sou azaki wana Kester oui Kester bazaki bango tout sikoyo ba camarade ya papa we maman ba epsaki bango na mista na bango na kin po bango ba kena na cadre à cop ba kena o teka biloko ba epsi bango non beaucoup tana petit mo bo marai ye so bo pc ba plan na bino ça la bino au chabino lar na bino pour asa sérieux nde ba ko lukanga tango ba ko lukanga ba pc nga ba biloko na bango me ba yoki na zo yemba ay me petit yemba ka bien boyo yo un jour so vivre Panzani faut qu'on en vivre. Mais si on leur baquet Pointe Noire, na retour na bango pe vive Panzani. Na kin. Si on appelle la famille na courage pe ya okende ezate. Alors parmi biso yeka garçon na memanga oyo kaka mukolo palais. Donc biso zaki na possibilité ko yaka kinité ko saka ba aller retour pour na tracasserie zaki na mikanda. Yem tazaka osoma ba marchandise azozonga. Ndake na okuta na vie na biso na vie mikijo camarade ya papa wemba. Ba o ba pesa nga ba biloko. OK. Abi me petit ala ozela nini? Masoleza ya fandi kuna ozela nini? Faya. Mouvement Panzani déjà. Mouvement c'est Panzani. Ya wana sikolera ya ki abi nanga me ya pale ba no préparer nga siko pona ngene okota mouvement. Loka to aki staff na biso tu ale. Yemba batelema bo ete. Foza toi do ba choku anyoso wana. Ba kuru tu po to orchestre munene te. Beaucoup. Ou kende kuno ya ngulu faut pas. Côté forme déjà danger pour biso bata Brazza, forme guta ya somo ko sakana te. Alors là na yeki ba kansinga na uti Brazza net na Congolais à Brazza. Ba ko benganga Congolais à Brazza.
na ye ça test na Viva la musique moni na ke na molokai na kuti ba papa ba fa na staff na bango tout ayi petit no zo mona biso toza to na matanga donc muta aussi ça biso matanga soki oyembi bien matanga na biso sili tala kaka kestera kei bango tout ba kei ba ke ko sala langa star na yemba nini oh petit yemba banzembo toko yemba oyo biso to fa na biso tozo yoka ozo yemba na yo na bandi ko yemba na bandi na yemba banzembe belé na ba rochero Amina lulia na position na yo ya teni avelue amisi na banzembo na tuna yemba na yemba ba banzembe belé ebelé ti hermona moni ke batongo ba utalanga kaka na bino funa beta non mo move ma pona ba est-ce que bazo sepela ou bien pas vient na no mela mai ah mais baluka na sima kono mela mai na kebo bana beti scanten na freiner na yo kané baba ndeni non un temps wa yo batame zo yo wana batame na yo yike na moye non na za dans les bons dans na zongi na banwemba su banzimbu kester ba kobota to kobota mpasi mpe bisengo babilongo na moningo babilongo na tuna yembi ba banzembe belé siko bazo mona ngani ti remplaçant ya kester parce que na maîtriser qui voit ya kester à 100%. Né siko abi bon basole sili bazunga na mouvement ngana ebike bazunga na mouvement or que lobby ba aussi siko test mo général na hôtel mo en face na vis-à-vis wana salle mo za ki wana bosani ko monango bato ebele plein na kati siko mukili mo maye nga siko na tuni ba viona nga me ko ngana osa sous test donc pour yo ça déjà test pour nga sina kotaki oh non petit face à la kaka na moni pena yendongo po ba musicien ba ye ya marque na marque par hasard quand on a salona na wiki na moni garçon mo boye to yembagani na au total bo kotaka au totalité mais ayaka pe osa test ngam na testaka na mona kaza bon chanteur tant to yembi na ye sa ki kitoko mais bata komina kishasa balinga ki était nani ngwana Petit Prince Bengali ndi tukuta na kata salle wana psombale ozawa lokana yebaki déjà bon chanteur obito sa Dieu to beta Dieu sombale yo sa sura basili kaka boete o mwana mama ngoya o babiloko wana donc siko papa wemba kester babiloko ba dindo yogo toujours tant to répéter na CCC pour ala ki soko yembi yo moko après ba obetelo siko orchestre o yembi pe na ndenge ya ndule tant na yo sala nini nanga ye pa sali yaye après siko biso mimbale le ka to bani ko yemba sala ba moni siko ke papa wemba 2 na Kester 2 na kata salle et sali siko mbala mo bazu biso jowana ba test tu landaki to le kakaka un temps Kester a longwaki mais a regretté nga ke na ilanga langa sar pour kuna kuti ba leader rebelle amoni ke non awa okundanga aloka papa mba ba kaka ngoto ba ko kende mais Kester kaka na besoin Kester batindi ba récupérer Kester tango yesu kwa ina fierté akoloba ke non nenga na zongi faut bater situé bandela ba musicien tout besoin wa na bango d'accord te faut tester bandela to bandela sumususu ya Kester siko mais siko ye Kester ayebi ke banzembu to azo ba cri o azo beta na Viva la musique za ngam na uta na ba braza ba dance na ngaba tout ngam na uta na braza so inga na koti na mouvement oza lokwa na réveiller donc il faut nazalati moni donc luka moyen a écarté nga siko isali ke ba leki donc jour on mate sali bosse zaki okoye ma papa yamba zo yoko ti suka mais o a jour on a so ba bandika ka atomoli musapi kita donc ba juku to tangu to yoko te donc na moni ke ngape uzala ka bongo surtout go ebi déjà Kester aza aye to papoli na Bengali na Petit Prince sale gangi siko talaka sale ninga ko soutenir ye moko siko moi le belo ko zate yango no monaka ba guerre on e banaka ya Kester l'air na côté Viva la musique ati et que naka moi moulaye en fait et donc
Après, par rapport à l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé maintenant pour Longwa Viva? Nga Longwa qui pena Viva te. Nga zaki na nga na vie na nga na toujours na ki na ndenge mutu azalaka na vie. Ba malheur na ba bonheur. Donc on a kotika vivre la musique mukili mumbaye adopté nga. Donc tozo beta nazo zala bien. Papa wemba ba kosi akufi na poto. Le akufi na poto biso siko to tika na orchestre, tika le chef d'orchestre, abano maltraité nga parce que ado mona bena ki na déranger. Ti tozo beta ka explique ki yanke ti papa wemba ye. Donc papa wemba ye pena orchestre ba koma na mo ba mburi allez abani siko ko pousser biso siko ngana Petit Prince. To comme siko papa wemba matina scène ngaka na Prince. Tozo yemba ta musumo na Fafa ou de baba. Et ça de quoi to comme na deux orchestres que CRP na batunaye. Les ba yemba ki ba nayay oh nayay et comme bongo. Alors siko yo ti que ser malé papa wemba yeba ki kake alo tindike na porte au kendi. Alors tant que c'est la keito tikali siko yo biso pour que c'est la kende ki pepa mate a créer que le mo mabe Aïba orchestre mobimba bon yé mutasala quand on te poya sur toute une histoire. Oh. Ouais, donc Bipoli mutasala Victoria. OK. Donc Bipoli sala Victoria ndeni. Dans la monique ngana yé ba Petit Prince ba yé bango loka ba yé déjà na place soute ba komi susu trop bali susu. Moni alors Bipoli aussi anze moni akapangala ayembisika ngai na Petit Prince. Wana yé pe na keser ba na problème. Ayo ça anze mune mususu ya banze mbela sa période wana. Alors siko ba comme na kester guerre alors esali que côté papa we mezo simbate pe Bipoli, côté kester pe simbate. Ake go solana verkis, bo sola ina na verkiste. Aso ina grande sœur na emo na ba moyen. Abi donc il faut tout bon mouvement. Bipoli c'est une bonne histoire ça. Bipoli a kenda na télévision ça la liste ya ba musiciens. Un mercredi ka boto fana nanda kutoka o ba musicien viva la musique ba Longwe Bipoli mtasa liste wana achena kester na liste ba musicien ba Longwe ache ba tofla donc équipe wana to kendaka ya Victoria sikoyo ngana ba ipsinga ko orchestre panzani ye moko sikoyo azui taxi bis a louer akepa ba musicien to tambola comme pas kester kuta kima donc c'est somo salaye neni baketanga yeke alungwe mwana mai ko banga rien nenge to aller to kene sera sa préparer sur place na njili to bana ba répétition kuna donc kitoko ko banga rien tout ça aller à réconforter bango à rassurer bango siko kesera zo banegu to bana papa we mateka longwe amoni le ba kesiko yo déjà basi ba publier ki on ngwana papa we ba komo compter siko nanga po ebi ke kesera zate. Alors, et puis, bah, c'est là qu'il y a un mercredi où il y a que tu bêta na vis-à-vis, bah, si au fêlé. Nana komaka ba même mouvement na mine kufite ngabe kufindeni. O papa me ba na vis-à-vis kuna ba vieux sacré zaza ba yaringo na kembango. Na koma kuna petit ça vrai, mais tu ko to bêta te so to betite lelo, elingolo ba orchestre e kufi. Ngabe non vient ngape na ba mise na préparer déjà. Oh. O ba yebi banzembu tout donc to bêta. Allez ndé ba pesinga la ke zo bango. Na kezo ba stela omo na matete na kezo ba goche mukoka na kezo ba mise belé. Donc ba mise ba zoya répétition zo banda les mêmes malamoko na ba 15h wana ti soirée et salama ki to beti. Ba tout plein ba ba na curiosité ota ke vive panzani ba kuta plein les contraires. Moni ya ngona tant to bandi papa mba pesa nga confiance. L'RP ba musicien musu ba go ya ba ninge ready ba ya. Voilà, c'est ce que j'allais demander. À quel moment ba ready ba stino quand on a ba période wana toujours beta déjà mais toi toujours on a besoin il y a force. Mo za ba tindi siko ba kendo go Luciana na Kisangani. Pour Luciana pas ça ba ya na musique akene Kisangani nenga pe na kenda Braza. Batindi ba ke go zo ba musicien ndé na monaka ba yena ready na Kofi pour Kofi azala ki collaborateur yo à Papa Wemba. Yo oyamba Kofi na viva. Non mutumo yamba Kofi na viva. Quand tu dis bayena Kofi aye na ready. Tu comprends? Non. Kofi mutaye ko proposer Papa Wemba ready. Ah d'accord.
que petit nanga pe ayembaka. OK. Wana ye azajana. Ye aza fondateur. Kofi aza fondateur à Viva la musique. Batu baye barate que Kofi aza cofondateur à Viva la musique. Même ceux qui musicien à Viva la musique a un salaire, mais il cofondateur na ba idée na ye, na banzembo na ye. Parce que premier nzembo est cartonné na Viva la musique. Ils a Kofi hein. Et on a ye na Redi, baki ozwa Luciana, baki ozwa Lidionde batabandu numbayaki na ye ba collaborateur ya Kester wana balingaki siko ba kota na Lidio Kwempa. Ba ye na ye ba bike banzembo tu Kester la ye ba mukolo nango yeyo. Donc faut voir. OK. Au moins les agi, on a trouvé au salle équipe na biso de ça que ba ceci c'est là, banana et fille ba banzembo tu wana. Moni. Une belle histoire. À quel moment Yosko Olongwa pour banda carrière solo non? En quelle année? En 89. Non 86 87. Pour ngana kei poto na ndenge nanga. To beta na Viva la musique mais papa mba kosa ka kufi et pesa ki déjà décadence na mouvement. Mais a ou milité azongi mikili. Donc orchestre so esali nini? To banda ko patauger muke. Alors ngana isi ba masanga bino ngana ko fanda boité nazo banga parce que un jour au monde appelle carrière nanga ya okufa. Le wana akina ba fan nanga ponga zaika ba momika ba zawe denga ina ba fan nanga makasi petit mo futela nga pa na yolo wana pelinga biloko palais petit mo nzele mo fan nanga akufa déjà. OK. Gianni akufa. Donc azaki moi sa mundele aki pe na bana ba métis bani. Donc il m'a occupé management nanga tout ça il m'a appelé nga siko billet tokene mikili. Bon a futia mona boyete donc ngane na teki ba plan nanga ya palais pour na mona il faut na tambola. Après na yego négocier na Sharufa moi ça papa yamba azulanga visa. Yem tazulanga visa. Mais avant azulanga visa bengi vie beaucoup. Alors bi ndeni mara azulinga ya na poto moni ndeni yeba bon poto ngoyanga aya saka oya. Allez. Yangana Sharufa azulanga visa. Il y a bangula kaka passeport. Te bangula te. Sharufa aza belge naturalisé belge. Avec na ba faire na zo sala donc azu en charge. Et puis il fallait présenter ni babenga ngo ba les ramba bengo ba travel check donc na ngina mbongo na ngana ke na coach na banque ba selinga ba travel check wana c'est bon ya na ke na présentant en ambassade na ke mais na ke na poto na yebi mbututi ko Sharufa tininga ga et pas ya master ni moko boya pesika ga adresse master nango pa yebi ngate ngamo pe na poche na rien tikala ka sukuna ba 1000 francs belges à l'époque donc fola na kitaka na aéroport à Saventem na yebi place na odiete na mona ga mwasi moka mundele awasala ba taxi ya mayuya abinanga ozokende ya penga bino na adresse moka ga me place na mona yebite ah tu as combien d'FC j'ai pas grand chose ta mona nga venez je vais vous accompagner mone nzamba sa sa biso na kota na voiture à mwasi na ti ya tinga lupango abinda ko ngo yango na kota pe na nokuta master wana Sagi Sharufa ah excusez-moi pour na bosani komoni ça fait très vieux. Ayaminga na palais ba fufu lambami na lié na lavé jour on peut tomber que papa ouais ma Viva la musique et beta na cirque d'hiver na Bruxelles. OK. C'est que papa ouais ma kenaka yemoko ana ba musicien donc oya nanga esali que ba tutu ebimine tu yeni nzela moko omoni to beta concert wana plein au jour na lobaka tige nanga wana kana lobaki na kanisa ke likolo za en couleur bato ba yebi ba siron ba yebi. To quand ça soye na poto mapata eza en couleur or que ça aga blega ndenge ya kin lero na yima lobatro tito beti concert na ba futinga fola bala mo ga skit bala na ngo bo futanga yango ya bon to ke suko beti na Bruxelles tant to beti na Bruxelles na moni ke ba mpia ke bandi et puis momi wana yulandanga mero Orlando ce qu'on a idée ni place on dit on expliquer bien te yo ba yebisi yo comment na Bruxelles qui ne go vendre sikabwe ba la question place o ke vendre mais siko momi wana Gianni alinga trop alaninga susu na Bruxelles. OK siko ko yayi na Bruxelles akimi mundele na bana mi bale mundele wana bananinga na Bruxelles on a yo mozolo ba teke tali sum mais non ne mozaki pas tata onda oza penda conseil moi si abatu atiki mobali na yena ban
alandio conscience no dakolo ba note ezali sumu mais siko na preuve te pena soki marié te na toni na ngai kaka ngana lo ba preuve te na te siko lisumu ezala soki ata marié officiellement et makambo tu ah église to yebite so ba oda musica na c'est bon so ba copain copine na yebite et puis ngape na besoin le contrôle donc italio te bon na habite que talinga te tant nzambe te lo bando ka ke n'époque wana penza te ba hasard pe papi ba hasard pe za la gâté OK so mo eloka nga esami don nzambe ayebi ke destiné na yangwana siko momi ale da yenga pe ba mpia ka danger hôtel le mo nzambe mtatindeli abatindi hôtel pe mystique siko to bimana momi na ta en plein hiver ba glace zo ko yanga na tika na libanda ya zo kotela ba mindele mususu ba master ya moi sino yebi masolo yo ayebi ayebi akotela ba master ya mobali na ye selon ye ba azana droit okende kuna ko benda alikonda bon ngana yebite mama za osala aka bendi pelikonda pa ye to futi banini sikoni na ye ko timba na partir ya mikilike azala pe momi ya papa wemba omonde masolo one kendaka siko ngana zaki nanga kidiba ye siko osala neti mo ba vengeance na ye yoko bay bazo utiliser kako oyeba te omoni passe à sangwe sengwa pap shuru muso atikanga abetaki turbo soka nini bakendaka donc orke bazaka na ba vie beaucoup banani bani tanga zongi bona bise mais non en fait on va expliquer un monde de musique fonctionne en deni comment vous arrivez à avoir ne pas avoir ces cœurs là donc ça conseille à papa wemba mais parce que ma solo a betinga na remarqué que bagina rivade lo people vous comprenez personnel ma solo na accompagne que momi a utilisanga pour ma solo monsieur ezali to aussi sabon lelote pour ezamula itro to kena ba Bukavu tout ça mais sikoyo kana Jesus kana momi ala nanga tina Bukavu papa wemba pe kuna papa wemba kuta azika kana voyage wana voyage en on existe ça papa wemba likolo ya Bukavu pour mieux la lenga kuna a payer hôtel ya luxe donc vivre la musique ba la peine na Kikuku siko ngala na grand hôtel à Bukavu vie beaucoup la fâché ya normalité en fait yo se na comprendre bien oyiba papa wemba makolo la terme moko te na terme ya bien oyibi makolo bon na ebite soki mona mbongo ngai ngana kota ki viva musicien mais siko na ki jani a commission mbanda ya papa wemba bon bate belé ba moyo ba ke belé o bataki ba ke belé ba ouela masolo ba ke belé mais na ki pe jeune à part jani ouela sou basi msuna papa wemba belé kutu personne mais yo pena na ebité eza ko ouela te ezanine kasi ba je kaka ona te na personne exemple loka Chantal sous une belle saison Santa yo netiye na pesa exemple wana papa wemba uchi poto aye azui jina wanga wa bolingo azui petite mo adimi ala mwise mutu or na voyage na ba yinzela mona ba Chantal siko toujours concert plein na mona fille mo uti poto mo mi avie beaucoup la tikito ba la ta danger ba bina na mwika son mais azo lakisanga misapi aye sa mika son ngana olala ndena yi garçon boko ko banga note olobi peke o ba problème ba yela ngai na lobby yo sabatu pia kanakini na niveau moko usakana te donc $10 ya pamba pour pas de problème mais yo ça la panane mais non ça la pas ya vie mais vie sikoyo salo na metondi ba momine na ba momine mais osiko ko banga note otika mais so na tiki na uliani na uliani pe to na yego zwanga memingai donc nous avons touché et a rendez-vous et pas dimanche. On a eu une intention. Pourquoi pour le big peut-être déjà papa m'a piégé. Bon au Sani. Au Sani. Tant moussou pétant moussou. Avec ce que je prends la bonne à Kassavou dimanche. C'est quoi dimanche tu vas te mettre na lemba. Tu vas na lemba dimanche. Abengi sipeka vie beaucoup a ozo epeka le même dimanche ngana yebité nazui mutu na mondo là toke to kuti pena damas na tozolia to ebika ke babengi so fan kaka
moke to mona kaka edino akoti ta ka soki edino akomi wana ngo ba papa donc wana via na libanda na car ba yeko zoyer biso tu malili mbala moko mère Denin oh rai uzo bon mère moko edino sikwa keya ko car batamba yip savie ke kuna kutu komekate après wana na osani na ode concert talaka siko kota concert ndeni donc là na koti na vieli tout ya libela ti concert silaki to yemba place mo mitu solate li tout après ba yo sa réunion ba convoquer réunion ba bengisinga na molokai siko ba fanya na ba oni so ba vieringo ba yazaza ba tout donc conseil ba benga ba Jagger petit oui mouvement kaka sika amona ba momi wana tout ba gangeli nga siko wana vie beaucoup ba okate suki autalanga na misumugo ba okate suki tac après zo ga parole wana ba evre nanga wana ba saba evre nanga ko simba ka bango te ba evre na ye do yo kena orchestre wana sans evre na yo sans evre nanga ozo ka ba evre ba na ozo ba evre ba tuté na ba evre ba tunezo zoyo voilà donc c'est pour dire que na kuti ba evre ba tu na ke evre ba evre nanga te. Mais comment créer ba œuvre dans opet? Mais on crée faut ba succès ya lisusu après on créer ba œuvre nenge via le ba na ngana ipse mo konsunga bi Kofi azo sala clan na lobi est-ce que ya za kana clan oh pona ye Kofi azo na clan te clan ya ne vivre la musique na biso tuna ba Kofi to za na kata clan na ye c'est quoi ninga bi wana ba œuvre nanga et comme il y a danger na bano sentir que na comme na danger na kata vivre la musique. Non mais ça me fait plaisir. C'est quand même na bandaki ko préparer sortie nanga légèrement. C'est quand même une bonne histoire. Moi ça me fait plaisir. Après Kozana Mutazana ba vérité. En fait tu racontes une histoire si bien. Merci. C'est quand même quelque chose qui fait partie de ta vie et moi ça me fait du bien. Alors, on va un peu toquer moi mbangwa parce que et comment Rezanine. 6 ans après sa mort, aujourd'hui, on a assisté à un événement organisé pour Papa Wemba, dont vous avez été présent aussi. Tango la Viva Lelo, quand tu entends parler de Viva après la mort, quand tu as vu tout ce qui s'est passé, est-ce que tu es fier de Viva? Est-ce que tu as été fier 6 ans après d'avoir réalisé Union sur les Canada Pullman? Est-ce que Papa Wemba a été honoré? Bon, Pullman, nous sommes fiers de parce que nous avons vite. Hein? Okay. Mais le reste, ça va, nous sommes dans l'église, il est bien, et puis, soirée, nous avons tout ça. Mais Pullman, nous avons trop vite. Bon, c'est pas grave. Nous avons rattrapé un événement au Hollande. Mais pour nous, nous avons la maman ministre de la Culture. Prochainement, tout ça, nous avons prix à Papa Wemba trophée. Un trophée. Tout ça trophée à Papa Wemba. Trophée on a ezala siko yo ba pesa on ba artiste bazo mériter carrière moko meilleure. Moni. To ba trophée belé bon biso na Congo a trophée zaté. Il faut trophée à Papa Wemba fezala. Donc on a ma proposition à nous proposer ministre. Marai, on va parler de vous après un bon moment d'absence, un bon moment de silence. On vous retrouve aujourd'hui à Kinshasa. De Betty Solo, oui. Mais sur le plan carrière musicale, qu'est-ce qui a fait que, au Limoux sur scène, après un moment, tu nous as ramené ton fils, Olelo, j'espère comment, à sous bébé Tchandate. Ça a fait ce que ça pouvait faire. Du coup, quelques temps après, boum, non seulement il y a Limoué, il y a pour Limoué, Bokangi Bisaka, Mamundela comment? Toboyana, to divorce, ça fait, en tout cas, toujours qu'il y a 8 ans. Ok. Voilà, on a mère, il m'a expliqué. Mère, ma femme, Linda, la Suissesse. Maintenant, ta femme, il y a Makamunayo, il y a un divorce. Parce que ma mère n'est pas quand date. Il y a Kangelo Makamunayo. Ba momi tout ata yo ngozana, momi ta kanga date na yo. Yo ta ya kaka mona mais ma momi n'est pas kanga date.
Biso ba aventurier entre guillemets. Bino ba musicien. Bon ba yanke tout, mi ba li presque biso tout. Tout ça moi mo keli banda ba mère ne ba à préciser. Okay. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé, justement, pour que Otika Penda moi tanyo so oyo? Parce qu'aujourd'hui, on va se poser la question, oye qui chasse au sani. Vitesse sur musique et zui, na silence onyo so yo passé. Bon, vitesse c'est dans la musique était, silence c'est dans la musique était parce que ba vieux wendo pe ba fandaga ba 30 ans de silence hein. Tant oyegaga tozangi mai solo ba tutu wendo wendo. Donc ils ont donc, musique Negezawa, je félicite nos jeunes artistes pour nous comment un souci l'air nazaki soi-disant na moi vide na ba chaîne. Oui, mais c'était dû à quoi vide wana? Ya on a lingoye ba transition. Alors vide bandaki na nous liboso ezaki habitude na ngaso na kepoto na ozela na sala mo eloko na zonga. Batukut les gens na vivre déjà ba meye so aka umela ka zo le salaire pourquoi им na succès. Donc, tout ça, c'est un programme Yanzambe, tout ça, c'est un programme n'a pas tout. Mais il y a des bateaux, ça, c'est un programme n'a pas bateau. Pour les chronométrer na ba spiritualité mususu. OK. OK? Nga siko na chronométrer na spiritualité divine Yanzambe. Soka lobi beaucoup na papier dimanche na ye. Soka lobi to kuta. Bato na msu nzambe ndalo ba te. Bango bazan ba monde na bango mususu na éviter ba monde. Mais so yébité pourquoi tu en parles? Mais parce que je vois les actes, je vois la manière dont ils fonctionnent. Je vois tout ça. Mais bien sûr, biso ba nzambe to mona ka déjà net yo na mona ngabia oza na mo gwa na ko mona. Comme pe na ko baté musala. Mais au moment na goya baninga ka tangu yo tenako ki komi ko vanda na bande de touche. Tango zali na stade ozo beta ozo baka babilo ka papa Wemba. Tango comme na bande de touche au moment na baninga gwa. Nazaka na bande de touche plusieurs fois. Na joueur au bachaka l'air mo pas fandi moi 10 minutes à côté, air mo pe une heure à côté, air mo pas betité. Mais nazaka na ban. Je sais que toi ba joueur wana. Na joueur mo susu donc ba ko molete. Au phase à la na terrain. Bango baza na spiritualité mususu na ba qualité pe mususu artistique bazali to chaka nyo tout côté spiritualité négative tout ça ba qualité pe ezali donc ngai na message na ngandengi wana na ko kende na za libre na sali makambo na OK wana osanini parce que ça t'a pris des années aujourd'hui ezuba année pourquoi yambalo nde ezuba année belé liboso na ko kende ka moi une année na zongi moi 6 mois na zongi Yambalo ezuba ane belé dû y a pas problème belé y compris politique ya kina kati on a pensé que to solo mamba politique les loté to politique mais oui mon frère tikako yo na politique li kamni bon to banga politique biso ba artiste non mais on a lobby yo qu'est-ce que tu avais à voir na politique pour que vendre sokuna bon yo soit na ba vieux rochero na ba télévision ba verkis ba nani ba 2 millions ya politique était bon 2 millions le utaka wa Blaise Boula uta koti makambo nini est-ce que politique longo ya swana ina bon mais zo swanat yo yokite na yokite yo dans Sokoda te na unosani na Sokoda pour le moment to ziana na makambo fanda bon to banda pena makambo bien makambo fanda makambo to zela bon so to benga ngo fanda na sens ni jusqu'à présent ba musicien congolais na ba comprendre tes droits d'auteur lingelo banini bo ba Sokoda mbongo na ngeza kuna mais oyebi droit d'auteur lingo banini to bimisa no disquete nous sommes na mbongo na Sokoda na ngolia mbongo nini ya nzembu nini osalaki ya place nini obetaka ya place nini banzembu na yo ebetaka donner tu yo boy Sokoda concerné yo te pour place obetaka exacté te et concerné nga potangu chanda o saba siksawa bo chanda za yo ezanga ibanzembu attends en tout cas yo bina wezaka ya batu mais attends viva papa Wemba nzembu chanda obi chanda mwana yo banzembu wana yanga pardon banzembu nyusu ya yemba ngamu tunakumbuka d'accord li wazo regretter mambo sala ye te dozako koma wana pe banzembu ya yo nazo koma tout yo kanzi penda mwana muke ya 5 ans ko koma nzembu mitango yemba okolo ba penta ke papa to chaka wana ye non nako changa naza auteur compositeur il azali interprète OK ninge Sokoda zo senga parce que les roi on a droit à signature te bon na que nous avons ndeni soki yem taza compositeur il azali interprète banze mutu na sala na beta ba yibanga ba mbongo na bato ba publicité non na zo ta imbalité
Mais oui, Nzemba Bébéri que beti pendant 10 ans. Nazola on bon côté. Babilo au Sokoda Hollande la yangwana. Vous comprenez? Donc ça te obé ngaka pour moninga te na obeta na ni na showbiz bobe ngani. No moninga internet yokuna benda tika na le kaka ngoka. Le kaka so monyango ko tala même pas. Na kota ki na no tala wata na monaki. Ah, au monaki yango yo tala mutu. Mais ce qui a pour na yo. Mais ce qui n'a préparé yango. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les artistes et musiciens, tu dois d'abord te réintégrer, revenir. Ils ont dit qu'on réintégration te. Il y a la préparation et le spectacle. Non. D'abord, ça un spectacle avec un groupe d'accompagnement. J'ai pas besoin de faire un groupe. Non, il faut pas juroter. Est-ce que y a une mission tout va bête dans l'orchestre la plupart va mission nanga. Ah, beaucoup de mission dans le lobby bango yana batu. Te, bagoya ko interpréter biloko nanga. Mais nanya ko ya. Problème est ya ko interpréter ba ça mais nanya ko ya concert. Mais je peux inviter les gens. C'est pas un problème. Comme au babandaka batay ko inviter, boye na mino gratuitement parce que j'ai de l'argent, je suis héritier. Je peux inviter tout le monde. Vous voyez, dans la salle, il y a 1000 personnes. Na beti bimina ba scène. Papi, zoa mi tileki ça. Ils ont un problème. Non, on est dans la stratégie. Tu peux inviter. Pas de problème. Mais Moutouana ou au Suro la paix hier. Alors, il y a un bébé chandateur. Te, akoyo ka ba nouveauté à Sika. Ah, c'est mon yo seli à Sika. Kasi koyo ka jour wana. Nesi bino boya koyo ka biloko à Sika. Kasi jour pe biloko ngo et comment attends. Mon frère, na petit exemple beaucoup. Attends, papi. Papi. Mara ya ko loba na biso boete. Loba ta ko interpréter ba nze mona bino akala viva. Oui, papa mobimba ye. Papa mobimba nze mona ba sala ko publicité. Non, tout monde est kaka Kofi a sali live na ye. Ati bat ba obeta. Et sali bongo parce qu'il est déjà Kofi. Mais ngana na zape marai. Il y a combien d'années il y a vide? C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, bah, bimisiko, bah, il y a combien d'années derrière? Bah, il y a l'obia. Donc, la personne a yé, et c'est comme bien. Il y a un instrument A, il y a des imboués awa. Nata on y a tika ibatwa getana. Benganga Rubicon. Comment marai marailer mususu? Boyo gana comme mususu. Monsieur Rubicon. Ok. Fiche à danger, publicité à monnaie danger. Namo na chilikonda, bato ba plein. Ils m'ont pour nous fan. Au moins les jiba banaka neni wera wengele re bandaki. Est-ce que ba ke wenge ba bima na ba instrument nanga? Tam suba lo ba ipsa kayote. Ba stade ba beti partout ba beti na ba instrument nanga. Rose un instrument ba lo sel ngote. Attends. Bon ba aider au sel. Na elo na zolo belande yangwana te. Ngena lo babo lero na rumba ga eza. Lero na rumba ga di meya sukumato yembi ba lero neza. Bango pe ko asira ba sampengo mbe. Bango pe wenge musika. De l'autre côté ba groupe musupe zalaki. OK? Mais tant on a un concert ba benga pendant que via ko tala biso concert na biso. De avie na ngado epsanga to akina ba instrument. Ay minde di ba ko ba ça plein ngwana. Biso siko na comme vivre la musique, mais to ça plein te. Ay mi ba ko ba ça ba plein na mo noni ba aventure. Ba benga nga pendant na banda na ekota concert na bango. Les jours na fanda ki na mo pendant que ba calcul fait changer. Na moni petit na ngale makaba nenga donner ta guitare, na moni cohésion, na moni ba fan na talinga bi non ba donner changer. Vous comprenez? Mais ba beti mingi na matériel nanga. Donc l'air on a peu ba yebana guitare. Ba zaki na wenge ba bandali ba koto ba kina wenge akisambaté. Tu comprends? Donc musique eza nango j'aime. Ni sali que lelo ba koma bongo yo otikali kawe. Oui, na Congo, les tout ça, tu as choix mi balé à Osala. Tu as choix mususu, il y a travailler na ba politique pour briller l'étape. Na ba choix de travailler artistiquement. Nga déjà bata Mobutu na olinga bangoti. Donc na on déjà à l'époque Mobutu a bomamboka. Donc je me suis jamais abaissé pour na kende ko luka bango ba edenga. Mais attends. Aider, il faut qu'il y ait un talent. On peut t'aider comme tu veux, mais ceux qui t'ont les athées. Les gens ont un succès, makasi. Et qui ont wapi succès. Mais quand je suis là, si on fait collaborer dans la politique pour conserver succès. Pas nécessairement. Si. La plupart. La plupart. Barredi Lelo va collaborer dans la politique. Non, non, on a posé question. Oui. Non. Oui. Non. On a un mouton dans la ébi. On a un mouton dans la ébi. Un mouton, mais il y a un secret. Et ça, secrétaire. Bango tout.
collaborer donc tu vas collaborer mais yo kakande au seul exception à la seule exception c'est que la politique on va devoir se la noter te ngane na linga te na muta ngana na jani kuno landi mbongo pozo moi loko politique boya on a ba civil na no longola te mutakala pa ba politicien non à moins que ça la ba projet moko culturel ndenge nazana ngusiko mais ils appellent la politique mais ça fait rien mais seul no wana ngo mona ministre culture boki na ba projet on a politique c'est un projet culturel bon kuna on ga que solar mais kuna yaki makambo ya matolo matolo sur matolo et puis na kimpangi ekoti ebimisi na ki mina sema ezo changer yo dakina bampangi te yo mo pe muta mina sema na muta mina sema me mona nga wapi oyo sheno tuzawa ya mina sema yo mona nga sikuna na yo lela ba changa ufena na betaka pam pam non ngaza mutu na ndaka makambo ya culture non c'est pas ça une raison papi bon pardon peut-être nazo déconner mais na biso te yo mo reconnaître peut-être pour comment baba toute vérité n'est pas bonne à dire ce que j'aime en toi, c'est ce côté-là. La vérité, des fois, ça fait mal, mais ce que la vérité, c'est la vérité. Mais vérité, toujours réalisé, pendant que ça, la vérité, mais au bout de l'ingakaka, oui, c'est son bref. On a fait un exemple, Moko. Tu es là, Raïs. Tu es bon pour l'artiste et tout. Et comme on a beaucoup de gens qui ont fait bon, on a dit que tu as la bilongi. Un exemple. Ça t'a bilongi par rapport au succès, par rapport au rendement. Mon frère, bon, tu as sur au rendement. Tu as le bien, on a kendage pa ya mpangi. Asa tchenga de 30 shaba. Ah, zomu. Tout ka okende ba terrain on a pour ba terrain mo ya trop mauvais. To sola ka manga normal. Mais ni ça la kasike d'être yoboé. Au comme bébé Chanda Banzembo. Et ça les succès, en tout cas moi, à ma rappel histoire aujourd'hui, au Congo, quand tu parles de bébé Chanda, on a une référence. Banzembo nous doit comme là, et pour ni omi comme là, on yo mogoté. Et ça la peine d'avoir ça la panaille. Mais dans le but, c'est quoi la minute? Ça quoi? Té, la minute au cas où na Nzembo Chanda, moko, na sali reprise nango, moko, na voix nanga, et au té kamakuti au ça sous ba vu. Faux. Faux? Ok. Et Kenda Tata Lokuta. Faux. Ok. Faux. Yango ezana kati ba projet nanga après obenga nga suni. Mais pour il faut que zo Nzembo ya Chanda. Nzembo nanga ya yeneni. Mwana na yo Nzembo to yebi ya ye. Vous comprenez? Donc tout sur l'artistique matin. C'est dans le coup là. Bon, pas de problème. Voici quoi peut s'appeler Mukolonze Bisengo ya biso. Peut-être que Mukolonze Mwana Nzembo oye moyem. Et ça là déjà succès à danger. Yo zalagité. Ata ba finga we mukona. Peut-être que Mukolonze Mwana Nzembo ngo we mukona on a biso komona ye. Pesa Mukolonze Mwana. En fait, le vrai problème c'est pas ça. Mukolonze Mwana kufa déjà. Le vrai problème c'est pas ça. Le vrai problème où on se pose la question, ni ne sala kasiko pesi mutu Nzembo, ya yembi yango. Bozana to benga wa banani ba pesa bino Nzembo. Compositeur voilà. Cela veut dire que bango nyonso wana aye apesi Nzembo. Mais yebisa yemo yemba Nzembo wana. Ça dépend. Non. Si. Le rendement ne sera pas parce la même. Parce que Kofi pas un compositeur, un chanteur. Il y a un sa papa Nzembo. Mais tant que Nzembo na yemo yemba ngo simbiti. Ah, alors il peut que bon c'est gangate na zomeka. Et ben na bon. Bah Félix Oisé quoi, pareil. Vous comprenez? Ils ont dépend des fois à peine à talent aux auteurs compositeurs, mais aux Mbappé juste. Omoni. Et là au moins il y a na tuna automatique. Tuna na yo. Et me lancer moi deuxième place. Bon. Omoni. Non, bonté. Té, là on est là. Té na ko banda wemba boité faut expliquer pourquoi na wemba na boité mais na ko banda wemba na boité. Faut expliquer. Omoni Désir hein azalaki musicien ya vivate. OK? Désir azalaki ko composer Nzembo ne zo pesa na quelques musiciens viva na ndenge ya poto. OK. OK? Azalaki na musicien effectif té ya viva la musique. D'accord. Alors tango ye na Kinshasa ayeko banda ko sala orchestre. Asaki Nzembo na ye c'est qui succès makasi abeta na ba style moko boye. Ezaki très bien à l'époque déjà qui révolution. Nzembo. Ne siko ezo yate. Te ezo yate. Wana Egoya Egoya nango, Egoya nango, Egoya. Egoya. Comme na deux choses faut aller ezoya karaté mais Egoya. Siko Nzembo wana Nzembo nini. Bon, omoni na opesa siko faute.
na ozong sa faute na yo kana zong sila bino faute siko bino batu ya ya presse bino bata presse c'est bon bino bata presse to ozong sila bino ba faute na tikilo lo bananu te lo ba to ozong sa faute na presse pourquoi na presse ko na attaquer bino kaka nenge zalaki na éviter lelo loko soko mino mutambongo premier ate donc faut ba yelo parti ala po beta nzembo ya mutu et ça là que banzembo ebele ya Congo ebeta ma souté parce que il faut y a un bon pour beta nzembo na yo pas nécessairement si non si on a ce qui na cadre de promo chaîne tout ce que tu zappes na chaîne mais on a ce qui na cadre ya promo mais oui bi na banzembo to vanda ba Mirage supersonique ba yana kisha sauté mais banzembo na bango beta awa na Saint-Valentin ti le beta ah mais ce que ce que tu fandi pendant journée na radio télévision to yoka sou banzembo c'est par rapport à l'actualité non mais na mikili ya bongo te na mikili il faut to yeba ne regarder ba valeur qui est artistique ah peut regarder musicien na biso exact to beta nzembo mama awa tu sais depuis quand papa va composer cette chanson non bobeti mama pour papa va kufi mais c'est que maman to lingi to yoka ngo pena bo to beta innocence après innocence maman to beta ngo papa va kufi après maman deuxième wese après deuxième wese nzembo ne ozoko koyemba te ka deuxième wese mais non c'est là comme na deux choses on a faut penser à la réponse tu fais Egoya. Allez, je verrai quand même qu'on puisse un peu se relaxer. Ça me fera plaisir de pouvoir t'entendre une chanson de Viva qui te vient en tête là, que tu pourras te dire, cette chanson me rappelle beaucoup de choses. Juste en acapella, le morceau. Nayangani ete azali mama ya banananga yende nalingaki na ebandeli ya la vie nanga nalinga kasi na boma na motema angu Kinshasa ya banganga elegelinga bolingo me ya maxima culpa pitié ngo oh maman. Tu continues sous. Non, ça va. Tes bons moments, au fait, ça t'arrive de regretter un peu Ndebozalaki ensemble? Vous vous voyez aujourd'hui? Tu as de bonnes relations avec tous ces gens-là? Vous parlez Viva aussi? Bastino. Ça vous arrive de parler Viva aussi? Tout le monde en a, mais on ne parle pas Viva. Ok. Parce que tout ça, la culture, on a été, la culture, on a été à parler, on a souci, il y a œuvre, on a besoin papa, on a mais tout ça, on a besoin de normal. Après la vente de la maison, ton impression, c'est une bonne idée? Ou quelque part tu t'es dit, fallait pas? Vente, il y a ma bête, mais bah ça la bien ma cambo, on va tégler le pan wango. Toi, comme on a après comment on a ministre mo ce qui a nani. Tu vois, c'est ça le problème à Congo. Tout le monde a porte ouverte, journée à Boye, d'accord. Là, on est d'accord. Mais ce comme après 10 ans, tu bosses à Nabiso, qui sait le monde a bimagi wana, on ne faut pas. Comment tu trouves l'évolution de la musique congolaise aujourd'hui? L'évolution artistiquement positive, mais administrativement, culturellement, politiquement négatif. Explique-toi. Parce que jusqu'à présent, on a toujours un studio à grande envergure pour promouvoir les artistes. Les lots m'ont comme un showbiz, grand hôtel, mais bana bazana kimbanse ke banjili, bazana ba talent à danger. Tant à père Bifalo, biso zagi na cabaret lioto, ba papa me ba osala succès. Mais biso pe na cabaret to osala succès. Tolingi siko ba place on est partout na katia capitale. Ke bana njili ba kana besoin tera yi ba mbongo po okota musique awa. Baza a peine ba matériel na bango, ba studio na bango, au moins na évolution aux amakasi ya musique. Ya makasi, ya ngona donc ba idée on a tous les alliés, to sona ba ministre, to sona ba tebele pour na ko chama ka mwana place quoi. Et selon toi, Lelo, tant qu'on vend dans les bandas, c'est sans polémique. Quand tu regardes nos musiciens évoluer, selon toi, qui vend l'image de la musique congolaise? Qui sont ceux où tu te dis aujourd'hui, bravo, félicitations? Fali,
na Inos. Et puis bon, à part ça, bon, souper Bazali, pour mon musique congolaise, ils ont style et ami balé. Ok. Toi, un style, il y a rumba, où il y a un percété à niveau international. Na ba style zo mona oyo zo sangana ba comment benga ba pesa ba kombo na ba soki ba nini wana ezali pe. Alors donc côté style eza non rumba il a fallu na petit na biso wana mais côté rumba bazali bazé belé oyo to yebi bia bazali ba sala succès ba sa fierté en mboka na biso na ko pesa exemple ya moi na biso matete nani petit na biso matete ya mbaki pe ya Binafilé, na groupe ça par exemple il y a Ferré, na groupe ça exemple il y a nani basé belé basé belé ba kombo ezo ki maté mais na olingate na déconner ya na réfléchir on a réfléchi. Jusque là, on a réfléchi. Ah, on a réfléchi. On a pensé qu'on combo, c'est bon, lobby, c'est bon. C'est bon, t'es au lobby. C'est bon, t'es au lobby, il te sauté quand. Sauté. Tout ça, bon. On dit mi. On dit mi. Ok. Cabossé. Pour le moment, on a sauté. Yo ko lobaka te na sauté. Yo ko lobaka no loté. C'est quand on va dire calme. Na yebi ke wana. Toké. Toké. Ah, mère Abelo à côté. Pas de banga, yo le banga tout. Ah, ngala lo mère Abelo li. Et ça arrête les gars. Na continuer ga. Continuer. OK. Badabanda ko bossa nga confiance. Yo moko ndimi nga ngala tika question. Adolphe. OK. Lacoste. Doudou Kibinda. Kokanga pe lungi makasi te ozo bangisa ngai. Yo salaka ngoka kolobelo ote mais été. Kasi na lobelo ote. Non, c'est bon. Tu vas continuer. Tu vas continuer. OK. Il y a Jossard. OK. Doudou Kibinda. Ferré. OK. Héritier. Kitoko. Fabregas. OK. Tu continues. Continuez. Robino. OK. Gaze Mawete. OK. Desimbwese. OK. Lokwa Kanza. Yé otie na musique na c'était ça le tout na nani Gims. Lokwa Kanza na ba Gims na ba Daju Chabanga donc bango sous bazali kolomo impossible. OK, ça. Manda chante. OK. Bon na lobi ba okango za ba disque ezali na ba production ezali na kati. Ya ba disque ezali na ba production. OK, ya ba disque. Surtout que na ba disque na lobelo ote parce que ya zati na disque. Mais surtout que si on a production, OK. Nani azati na disque? Manda. Adolphe Lobagi azana nini kasi? Oh, Adolphe asagi disque ici. Te azana nini? OK, ne dagi na nini? Na disque na production. Ah. Donc Manda azo ça na disque mais aza na production. Donc OK. Abi mabe. Karma pas. Non. Je sais que là c'est bon. Karma pas. OK. Il y a dans la nini. Mais disque ne ezana non. Disque ni. Banze me bize belé quand même disque nini. Na ba no yembelo so. Te oyemba te. Yoro ba disque ni. Ah. Autant ça disque mo makala ya hôpital. Disque makala. Ya hôpital. Mama yemo. Voilà mama yemo. Ah Nzambe. Asaki mama yemo. Tu dois continuer. Continuez là. Non, Fouji. Les Bogards. Bon, bah, nous sommes excusez nga pour na yebi pena bangona no malamu te. Bah mission mingi na iba malamu non Fouji, bon oui, mais bah mission na iba no malamu te pour na zala awati. Cappuccino. Brigade Sarbati. C'est Léo Scram.
Ok. Est-ce que vous avez Yé na ba chanson na yé et ça là qui peut succès bien. Ndemoni. O ba ça qui na fere wana. Ndemoni. Oh ndemo bosana. Soki yaki ndemo ça qui succès. Ah. Est-ce que vous avez nini na production na Te na disque. Na disque. Bill Clinton. Ok. Na disque. Na production te. Bon na azo se produire na mona qui na onte azo se produire. Est-ce que place mabe utaka. To lobi ba nyonso wana te tout openda zana bolingo répondre nga bien. Ok. Marai. Notre rubrique anniversaire, fidèles téléspectateurs, ça sera pour souhaiter bon anniversaire. On va demander comment fêter anniversaire. Oui, mais qu'on a sincère. Non, sincère. Eh, banda mo qui est banda. Non, sincère. Eh, oui, bigé. Non. Merci mon frère. Olingina lobani. On le met contre l'autre. Comment kakoututé. Donc ya yoko, au moins ya baningo na rocha, o lo belote. Ya yo falo zo na itendu kangi. On a bandeko bato fête anniversaire lelo ou bien moi oyo. Ba anniversaire lelo nazana bango te na pesika mbote na mandri ba figo Jean-Claude Mabanzo puis son excellence Antoinette Samba, maman na sa ministre Amine. Na pesipe mbote na Gobelisha Fuma Bilele. Merci ko na palais Tio Moulou Bacher. Bango nyoso colonel Mopepe, Raf Botela, bango nyoso na peso ba mbote et puis nani susu Kevin Kamuzuna. On a un petit frère, il y a maître Kamuzuna avec Tété Béton. On va revenir avec ces salutations. Nous allons prendre notre rubrique anniversaire, fidèles téléspectateurs. Ça sera pour souhaiter bon anniversaire à Don de Dieu Missele, un ami, un frère, et aussi bon anniversaire à Tony Moukadi Toch. Pourquoi ne pas souhaiter bon anniversaire à toi, Jodil? Bon anniversaire à vous tous. Notre rubrique anniversaire, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, de retour sur ce plateau, bon anniversaire et surtout, fidèles téléspectateurs, si vous ne le savez pas, vous qui êtes en Europe, plus précisément en France, à Paris, un grand événement se prépare, c'est pour le 1er juillet. Tous ceux qui sont natifs de Lemba, cela veut dire Bana Lemba, nous allons devoir nous retrouver le 1er juillet. Un cadeau signé Pepito Kindoudi et d'autres amis et frères qui sont là sur place. Cela veut dire le 1er juillet. Retournons tous cette date. Merci à Freddy Kachama, les Cashmani qui nous suivent avec beaucoup d'attention. Bonjour et bon dimanche. Merci au Code mondial Willy Moucheni. Pourquoi ne pas dire merci à Jacques Mouania, Fiston Boboli, Trésor Liolo. Bon dimanche à Patrick Baraka, Guyrogène Joly. Docteur, merci et bon séjour à Kinshasa. À Herbe Fondation, Roger Bandou. Il y a tellement de messages. Et là, il faut dire qu'on est pris par les temps. Allez, j'aimerais que nous puissions, en gros, avoir un message qu'on peut retenir dans cette émission. Aux Zongi Kinshasa, est-ce que maintenant on peut dire qu'aux Anabiso, quels sont les projets, qu'est-ce que tu prépares, comment est-ce que tu penses nous ramener maintenant dans cette ambiance? Est-ce qu'on va te retrouver dans des productions? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Oui, na Zongi Kinshasa, na zako banda ko Zonga Kinshasa pour moni bien que na sombi moi banda kunanga awa on a ça ba studio d'enregistrement parce que na tangu wana to yake ba bébé chanda na zaki locataire. Donc c'était difficile au bandi déjà activité. Après on a loyer changé et comme 2000 loyer changé. Donc difficile pour na ya mona ki na juillet loko na ngiringiri na osala ça la production, ça il y a ba répétition, ba studio d'enregistrement, ba makambutu et puis orchestre pe goya. Okay. Mais pour le moment ils ont un projet wana oyo na yeli et puis binomo moni ba Rubicon donc Jeep wana na yenango atabosa ba polémique ils ont pour na musala et ate pour na ga otambola nango ils ont musala polémique sonde te pour lenga keneko lo ba émission petit mot que na seulement $80,000 ba fâché ba éviter que ba série ba Jeep wana ezebele oya ngeza série moko déjà na ba kilométrage ezate donc na zone 9 na kata usine pour na héritier. Alors on a héritier, donc na héritage nanga et permettre nga na tchabilo ko. Yo héritier. Yo pose un héritier na o. Te naza héritier. Yo na lobi. Naza suni héritier nanga. Te kasi yo o héritier ya ba. Na héritier ya mutu. Yo sikoyo. Ba o pe bazana yo ba ko héritier.
Ah oui, ceux qui ba salim makamundé nga zo cancela. So ba seni na cancelé, l'État m'a continuer continuer ma. Bébé Tchandata hérité ou pas? Mais oui, na bana sous be bazali. Moi si nanga Linda Stone, toi na bana misatu. OK. Donc bango tout baza hérité. Bana maman Linda ndé baza légal. Bango baza légal. Ouais. Pour le moment bango toza na libala to fandi bana nanga bangwana baza na kati ya lupango. Oya te net be ba souhaité te soki net siko kande to bima boy ha mutu kekemba moko pas mère. Mère ko Linda Stone. Si on a l'obit. Mutu kekepa na ye. Kepa na ye ba parler pe kepa na ye. Ah, donc ba parler bonne communauté de bien. Oui. Oui. OK. Ba to ba ye ba déjà boya te wa changer sous mi candidaté. Isa bongo. Et ça bongo on a des projets dans ça on a et puis ba projet na qui yo culturel politique au fona kutana maman ministre de la culture pour tous un projet à organiser festival à Munene et à ba musique traditionnelle folklorique parce que les autres comme une division en boka na biso to komi oh baluba on est en train de lutter contre le tribalisme. Alors pour na lutter biso tango kala même avant Mobutu aya na pouvoir dans chaque commune ba groupe folklorique ezaka ko beta moni awa na Kinshasa donc faut tozong c'est le kwana to ça festival au beng ça ba groupe nyonso ya toutes les régions ba yé to ça le festival à Munene awa na stade des martyrs ngana ozwa charge ya premier on est vraiment pris par le temps. OK bon alors na pesi ba mbote nanga et pas ya Magui Madoda na Genève Juna Janana avec Fifi Mbote Nabino Nadine Bolingo Nadej Kapaya Alpha Emporio et puis na pesi Mbote na Claude Tshisekedi Mbote na Sedi Tshisekedi Odile Vanga Noela Madinga mère Nabiso Madilove donc na pesi ba Mbote théâtre et puis nani sus na utoloba Raf Botela Tio Mulubacher na pesi Mbote na Willy Mamona na pesi mbote na Emmanueli Kaasha alors Eric Lukasi Eric Lele Verongiaba moi si ya Fiston Saïsaï na pesi bino pe mbote Robert Nzoko na Suisse Ange Tunani à Fobé on a ba grand producteur au Yebit na pesi bambo théâtre et puis alors ce qu'on va faire moi je vais clôturer l'émission okay. Et comme tu vas nous aider pour terminer cette émission okay. On va terminer avec ça. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis, c'était un plaisir. Merci à l'honorable Joe Saini Samoudengo depuis Kolwezi. Merci à Miki Masuka Saini, clin d'œil spécial à toi. Jared Panzou, bonjour et bon dimanche. Merci à Maître Hugues Ekapouloussi, le vainqueur de tous les dangers. Patrick Abouy KPK Service et pourquoi ne pas dire un grand merci à Trésor Moutiki, la Fondation Moutiki. Laisse-moi te dire merci pour tout. Un grand merci à toute ma famille qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Je vous aime tellement trop que tout ce que je peux vous promettre, c'est d'être toujours là pour vous. Un grand merci à tous ceux qui ont été branchés dans cette émission. Moi, je vais te laisser clôturer cette émission. Merci beaucoup. Je te dis merci pour tout. Musika nzamba sali to kutani sulelo amen donc pour nanga na opesaka merci na kolo merci tout ce qui te viendra en tête un acapella mais na reposer aux questions mora ndeka na obima na boye na poser tote bamba na yo bamba na ozongisa nanga ngaloka machine non ça va na boy problème so boy no Italie non c'est bon après on regrette moi, je vous dis merci. Ça a été un plaisir de passer de très bons moments en votre compagnie. Je vous retrouve le dimanche prochain dans un autre numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et un grand merci. Merci, papi. Bye. Merci, Presley Vita. Merci, merci, ambassadeur John Nyakero, Mbote Mingi. Et puis, Mbote et Magali Atakwa, Robert Nzoko. Renate Ndombele, Maître John, Anto de Newade, Apesibino Bambo Théâtre. Les chickens de rayon na bandal binotu bambote, na moi sinanga Linda Stone, maman na Reine Sangwa, Raili Sangwa. Oh, 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 yo mama.
likambo nini yokonyokolokonga mama epesi nga mawa mpe nakanisi baboti banga wana toya biloko ezoya lokola papi mbo mazodute akomona mpe ane tokorécupere bafere tozorécupere bafere kala mingi te donc bobanga na bino te donc masolo ezali kitoko Rubicon mikolo bakomobenganga Rubicon donc komonanga siko Rubicon. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.